Oya officiel jo le matadie donc bana matadi nyonso oyo yeyo papa na biso bana matadi wamote beleno ya mingi mbote na beno wana natali so mopanzi na ngana moni mama na biso na kombo ya Mabungu Nzuzi o se présenter na yo kombo na Mabungu Nzuzi ka ye moko kana ennemi selunga lobi Mabungu Nzuzi yeyo mwasi ya papa ya papa mwasi ya papa la officiel la matadi donc toi yebi mwasi ya papa la jote yeyo molonga ni donc mopanzi nzamba pesa ye mama na biso Mabungu Nzuzi mwasi ya tai mwasi ya talo otali mwasi okumisi nzambe donc toi koboya asali mokili na ye oya taka papa na biso la joma liso donc boye baki molonga ni na yeso koyeba kiete yeyo na kombo ya mama Mabungu Nzuzi tai es donc akanga masolo wana biso tolingaka mbilinga te donc tozomona bango siko na mboka ya Oldembo Mimi Selunga TV ayambi officiel la jona mwasi na ye mama Nzuzi Mabungu na kati ya Oldembo bokoko yebisa biso Oldembo bomoni yango ndenge nini na pesi malobe pa ya papa na biso Oldembo la ville moi bien nga kutunate la ville ti mena mona ga Sami Cointreau donc na ye pas Sami Cointreau talagaka Sami Cointreau de Berlin bino big champion donc naza pas na ye bon ata musiso pe Oldembo vraiment na moni que c'est bon to komiti ba Bremen et comment écouter to que suba Hollande bani me to taliga ba tango nde pesi bela te mais vraiment to tamboli to sepeli na ville yango eza bien ba Bremen eza bien to tamola bana tout ça donc mbala sima utu donc to prolonger on se atteint belé comme ça to tambola bien on a lela na auto tambola mais eza ba grâce à Sami Cointreau champion bino webi ka champion de Berlin donc boyebi Sami Cointreau donc nde azala donc asa motema selunga Mimi Selunga TV donc ye wana bon mona ela d'ailleurs moi oya to zala merci maman merci beaucoup wana boki maloba ya papa na biso lajo officiel lajo donc na kati ya Oldembo bango bafandi na mboka olu mais baye na kati ya Oldembo tozana bango awa tozo sepela ba vacances na biso donc ba séjour ezoleka tokos na kombo na nzambe donc mama Mabungu Nzuzi ozana oya koloba omone Oldembo ndenge nini reception ya Mimi Selunga TV omone yango ndenge nini wana kutu ya oloba te pa famille Selunga koliana komela donc reception tokos to sepeli makasi ba séjour eleki kitoko to na tambolile to yaka 2015 na tambola te to vandeka na ndambu tema za ela zemi vacances sukela bisoka na ndambu melelo o to eturo donc eleki kitoko bana ngolo nzambe to lie to meli to tamboli donc to sepeli makasi donc mama Mimi famille Selunga boya biso kitoko to za ko sepela amen baza ya ko sepela kaka ndenge bomonaki na émission na ngai te koleka mikolo ti koleka na lobaki na tina ya reception mama oyambaka mopaya ndenge nini donc toko mama Nzuzi soko za na mwa conseil na papa lajo obokoye ko conseiller batu o bayebi ko yamba net bapaya te baninga baye ba ekomi ya kozonga ya MC ya ba problème obe bozwani ba problème obe reception mobulu na kati ya ndaku donc ozotya bapaya mal à l'aise conseil nini okoye kopesa batu pona balanda po nyonso toyekola kaka merci mama Mimi na nde opesinga maloba pona wana pena na za eloko obakisa fo biso ba mama toyeba koyamba po mama ndi mutayambaka bapaya mama mutayamba bapaya donc biso ba mama fo toyeba pena koyamba pona eza bato mususu oke donc on opesa exemple eza bato mususu pena tokendanga mo pena ngamo na vivrango tokende sika mo do bayamba biso do mona batie bino mal à l'aise moko donc okoka kutu te donc okoka te donc batie bino mal à l'aise ma Mimi donc ofanda yo moko pe akopema te ko dingana te pema kasi ko dingana te donc ozo simba donc simba tama soka maboko okomo banga donc mo se sentir donc oza kimia te donc ozonga donc kana ba séjour on doit poussa mikolo koka ozonga donc esenga pena accueil il faut ozala accueillant te za kolia ko mela te maloba na oka ozoloba la mutu omoni mutu ayoke sengo msolo bande donc otane longi na baby si dans zani kune sengo na otazo mona olokola amona yo te dans otalo lokwa zotala ote donc
esala bien te so mpaya ye epai na yo donc faut kolakisa mpena gentillesse tozala no gentil te na minute ola mpena bimisa kende kodefa ta ya kodefa. En tout cas ya solo vraiment na mama na biso ntango ozoloba cameraman alobi talaka bakote kuna po kitoko oyo ozokongela ezosengaka fo bamonaka monako mpenza ozotala kuna. Papa Lajo wana siko ezalaki mama na biso mabungu nzuzi nde mta alobaki yo koolobaki ntango so bato bakoloba po aza camarade na nga aza ndeko na nga aza ya na nga nde akotelinga papa omoni reception ya Mimi Selunga TV ndenge nini soki mpo omoni mpe fele ezali olobi na koyeba kobongisa mbala nsima wala ezalaki na bamari bandoto yo mose bakoloti ndoto zaoke epa ya Mimi Selunga nazalanga vrai epa ya kointro donki gate kutu na nde ya moke te apres nga natamboli mpo kote natambola ebike naza vrai ozomona bakonje ozalango kate bandako tu fo okendaka po otala kuna okende pena pa motu na kuna na ozala vrai donki toleka mais so namoni ye kote neti mwa misi abisa tobana biso bakote wana bosala mais kote ona mvene mpena en tout cas vraiment kutu na regrete fale mwa vere moko ezala togolosaka mais déjà émission se bandi mwa toningana so eza te mais après émission nayebi ke tokotana biso na kopo moi bantaba mpe bani etikala barescade alobi kutulia kiango na danzero etikala tokokota susu après bata moko lisolo polobi biso fo tozonga sami kointro mpe fo banda baactivité donc eza ndenge wana donc kote opepele ezali tosepeli bandeko bino moko boyoki mama mabungo nzuzi na papa na biso officiel Lajo ndenge balobi en tout cas kaka ndenge nga nalobaka na kobakisa mwa mokie mama yeba koyamba bapaya koseka na yo kaka deja epesaka deja esengo okoki kopesa biso bapapa na bamama bateyaki biso mopaya ye ata ozanga eloko akolia melakisa ye gentillesse seka na mopaya zala malamu kozala hypocrite te donc ezala bien na bapaya kaka ndenge tolobaka tozobeta sete eza na basi ebele bapapa bazolela bandeko bazolela reception mobulu eza mpona komikumbisa teke Mimi Selunga TV nde non oyo osalaka bien okondima ngo avant bato bandima oyo moko fo omindima après batemoin bakozala pe donc wana ezalaki mwa conseil ya mokie kaka ndenge conseil ezangaka te siko papa na biso Lajo vraiment nalingi natuna eloko moko yo outi olme kofanda na Deutschland abanda oya obandela na obe obandela ina bamboka musubu toyebi te nga mpenza na bandela na Potsdam wana nga na bandela na Potsdam na koti Berlin na fenêtre biso kota na porte te tokota na fenêtre mbala moko mpo na porte so bato bamoni omonaka na porte bamosu bakokanga porte okota te yango tokotela na fenêtre ere tokobima na porte retard après tovandi ba Berlin bata mpe molai asima nango esengi kaka mafamille todeplace te wana biso koto na ulme siko toza na ulme wa tokoya na ulme pembe na Stuttgart wana toza wana topase mwa baséjour siko kote wana ulme nakenda kuna 3 fois eza mboka moko kitoko makasi na bangomba nango nayebi matadi te me namonaka lokwa naza nanga na matadi donc nakoma matadi te me se nakomi na ulme nabi naza nanga na matadi donc eza bongo vraiment sikonga nazaka na mwa question moko kala te toke na sana ko shite tolingi video na eza molai makasi parce que ce video eza molai batu batala kate to yebi bino nde bozala ka me ba fidèle na biso bolanda ka ba video tina suka ekosala Mimi Selunga ba wow ekosala nga ba bien makasi. Papa Lajo na mama Nzuzi boza déjà combien de temps na libala? Nicole Soto la nina banda ba Angostar wana bo atikala kuna ti ya okoma ti ba koto yo donc eza ba 15 ans eza ba 15 ans parce que nga na yebi vraiment ba 15 ans to banda ki masolo donc ti bo mona biso boye to banda ba masolo couple na couple nanga to banda masolo donc ensemble to banda ngo banzela moko oyo kapena donc ba 15 ans de mariage donc efandi au eza facilité na bande comme suso bandi ko bala na sika
conseil nini mama nzuzo koye kopesa penza na ba jeune frère o ba jeune sœur o bazokota na mabala otala biso boye tozongela kaka me tofandi na mabala pe tonganzami yango opesa bango conseil nini ndokota te conseil na merci mama mimi na parole pesinga conseil na wana opesa eloko liboso eza kaka nzambe liboso kota nzambe liboso makambo nyonso donc nzambe mutadirija libala donc tota nzambe liboso en plus respect na papa respect na bapapa bango balingana bango biso deja biso ndeka totosa bapo bapapa balingaka botosi so otosi eya ozongisela bolingo yo so otosa ete ye mpe bapapa balemba kote mpo bapapa balingaka respect so otosi azongiseli yo bolingo donc botosi eza na libala fidélité patience eza na libala persévérance donc totie nzambe patience na nini so na koloba lisusu donc fidélité kutu fo boza fidèle na kati ya couple harmonie dialogue transparence yango wana lisusu wana nde transparence nde makambo mpo so transparence eza te na libala ekoma so mbelinga mpo oyo soki aza makambo na ye wana aza makambo ne en tout cas ekotisa mpena désordre na couple donc harmonie nde mpena fo ezala na couple bootambola ekoma mopapa so alobi ate oyo boye te tosala yango boye oyokeya yo mpe mama te papa kote oyo tosala yango boye donc bozala transparence na libala wana nde bomona mpenza libala na bino ezokokende bambula nzambe mpe azobatela yango wana kanga alinga ya biloba amen papa la josana likambo obakisa na esika wana bon mwasi nde eza na phase aka play mwasi so aza play tika aza ne play tiki koko wazi bokenono soko te mosusu te mais soki mwasi aza play te tipe aza play parler toujours onozalaka baproblème to tipe aza play te mwasi aza play donc bino defo ozalaka harmonie ezala wala mpenza pepele donc bandeko kaka nde bomoni boye tokomi vraiment na ntango na biso suka tosepeli na mwa émission na biso moke nasepeli koyamba bandeko nanga parceke bakomeli nga na terrain tellement nga naza bon wana tokomi na suka émission na biso napesi nzambe merci abandaki na biso mpe asuki na biso bandeko boyoki conseil oyo bandeko na biso papa na biso lajo na mama na biso mabungu nzuzi bapesi biso tokomi na suka napesi bino nasengi bino bamerci mpona kozala na plateau na nga esengai ka nde bokomaki na oldembu boleka mpe na plateau ya mimi selunga tv papa soki oza na mwa liloba obi oza na mwa dédicace moko koki kodedike mutu donc awa eza na nga ofele okoki kobwaka na mabanga nde olingi oyo akozokazoka na merci mama selunga nakobwaka na sami kointrue moko tala ye mpenza kolo pale ya mingi so nata pale donc na ndenge ya moke te na ndenge ya dega après nakobwaka bamatadien tu baza partout na Europe wa bamatadien nga mpe napesi bino bambote bosabone na kanal ya mimi selunga tv bambote la bino amido le chancelier na kati ya France nakobwaka so Charlie Longo l'Eclipse Chando Dino Colombo na bosani te Moïse petit nanga Moïse na kati ya Ulme na bosani te Peter mutuna mosala na ye mukubwa Peter na bosani te le bamatadien petit Moule John Matisse et puis na bwaki susu Juvenal na Patricia Bambo Théâtre mama babutani mpe mama botaki mwana na ye yeyo Fisela Jo yeyo merci à toi wana boyoki vraiment bamabanga na bino donc bobosana mpe te bato babwaki bino bosabone bozala gentil wana mama nzuzi mpe toyebi ke yo mpe oza na mwa moko mibale misato okoki kobwaka obwaki kaka mpo oyo akozokazoka mama mimi premièrement yo moko na libanga monene yo moko mimi selunga tv le makambo yeyo bosabone bele bandeko na bosabone na chaîne na makopa bosabone napesi bamama ulu mbino nyonso mbote mama Iveta Mukolo
mama Lola, mama Lolo, bambote na bino ebele, basemeka mulu bamatadie, bosabone na chaîne ndeko na ngai. Ye mo papa Selunga bambote ebele na batu nyonso. Na pesi bino bosabone. Massivement na canal ya Mimi Selunga TV. La bosante Tomsita Uomo. Bambote na yango. Papa Tomsita Uomo bambote ebele. Merci. Papa Pajo, papa Kuluta Bana bambote ebele. Merci tosepeli vraiment wana tokutani mbala sema. Ciao. Ciao.